basato ya muteti kakanda yesu kristo bapasi kutanga nzambe ya nyonso na yo otelo tomonde okomi na mboka na yo papa biso bana na okupami na nguma oyo toseki tobimisaka ntunga na biso tozali obele bana na se ya ntango na nyonso tokosalaka liboso na yo ezali ya mabe na biso na yo kasi tosalela yo oyo yo wakozala yo mobali ezalaka mpe ya banzoto na biso yango papa toyei liboso na yo toseki te papa oyo tosali kosomonobisa biso na yo ozalaki mobali mpe mosuni na poso mobimba ti okomisi biso na mokona to ya sango oyo ozali toba ya sango opemaki kotoka okokisa papa sesili biso na banzoto mikakatano na ndenge na ndenge otali baninga na mokito na bambuko na baprison papa epai na kaka ndenge kopesaka bitumba nyonso wana oyo ezali kokele solution ozala solution na banyonso wana po totoza na mapambo biso ti omami na moboko na moto azwi kokisama yango na nzambe na biso kopesi nyonso na moboko na oyo na mba oyo ezali territoriale de destruction mpona kokisa biso bana na yo na nyonso ezili biso papa mokili oyo esalaki na biso nakitela nyonso yango na papa ezali nzambe totalisi oyo yango te kasi tozali kosenga okomisela biso surtout na mboka na biso oyo ya kongo yo moko nzambe totiaka na maboko na yo angola mpe mboka na biso bazali mabondeli na yo kokotela na mboka kaka elistere epakola bana na yo bisika nyonso bazwaki nao bayekomongo na yo nao bayoki na mongongo na yo te kimia na yo eyikela lipeya libelaki pai nyonso surtout na esika oyo biso tozali koya kokokisa kongo na yo nao biso tokomi nao bazali na nzela okomisa bango na nzela komose na kongo ya tata mwana
nous avons une solution du problème de papa. On s'est dit à l'endroit où tu peux nous chasser. Tu n'es pas là, tu peux nous chasser. Si tu dis papa, tant que ça va dans mais non, là, il papa, ça va mon père, voilà une mouille la vérité, mon père, mon père, prison, la yoga, mon lieu au Koima, tamo gozuma, tamo kiyazo, tamo tilinga, tamo zikaye, mais à bon, on a prison, 30 prison, figo, bio, boy, 120 fouets dans le zoo, c'est un zoo normal, t'as un petit peu comme mais mon frère, vous avez été mon ala, mais la poupée, ma petite moyenne qui a mon passe au Kimba, petite moyenne, zoo, quasi, dans le coup, tel le monde, dans le nez. Papa, c'est mon Kimba, on va voir la main, on peut le petit cordon, petit peu de chasse. Maman, vous l'avez fait dans le petit cordon. Papa, faut ma longue et tina, le gars, on s'en va petit fou. Il y a la pénalité, on a les guides sur ce Israël, on s'en va pour télé. C'est une amont, ça va être un peu de parce qu'on parle, on y a une arme de l'autre côté de chasse. Zaga Hinga, on s'en va passer, on a trouvé un peu de papa. Tengo la passe, Wimbo d'ailleurs, la passe, parce qu'on parle de Kangani, Mahé, on a dit qu'on s'en tout, on y a un autre point, alors, on va y aller dans la canne, la pedale, on est dans le sol, la canne, on va tout faire dans l'eau. Alors, on va y aller dans l'eau. Baba c'est la carrière de tout le monde, il y a une gamme, il y a une gamme. Et tout le monde, papa, on va appeler Naya qui passe. Passe une bonne amitié, ça n'a rien à voir. Papa, c'est africain, et il n'a pas de sabata quand elle et qu'elle a sabata, papa, après, il n'a pas de papa. Et ça va être quand elle a comme il papa de la guerre et papa de la ultima. Et volant, ça va être quand elle a maman, le mari qui a un citat, quand on a son lit, mon maman exemplaire, la communauté, mais elle, maman, elle a là, vis-à-vis à maman, le mari qui a maman, le soutien partout, Adunayata, Adunaya, Boba. Adunando kwa mama kuda soutien mais dès que les manifestés ta nima na ya quartier ta visualité mama qui m'a dit ta outil mandengete mama mama donc no te ta ni na mama te tika que mama ya on les combattre et mama visualité bien adaki to et don ma se mama don la sinon elle a mama dai ko ba soutien Tam saya nak foto kan, bapa malu, nak foto nak guna mingi, pada dia biarkan. Oh yang kita nak guna orang dia, kita mah malu. So saya yang mana ini buat yang nak terus. Et vous nous sing par électricité, d'Oisa à Toulouse.
ikutakana stadi bia me ba bin mu beto papa kaba lendel mu kumka kaba beli yambula moyo ba ka beli lega mu zimpulo ba pagina ka hospitalo ba kan ka ko maboloko ngasungula mu na mamyanda papa ntantu tutela mane wakazai beti wakakumchuka zoloka nata dans son sillage de Salibia mais papa peut katwana kuma katwana twana ko katwana nzambi yantuko ngeye watu vanga utuvwili utuzeli betu ni tata de la papa wamboka zeto nzambi eto wasamu keto etiba ndombolo zeto utufungilani nganzi ko papa ta comportamento yambi antasha matava sana beto na beto nge mungu na wenina benge batanga ko tu nous donnes encore le temps tu nous tends la perche papa ne les voit pas sous la conscience zeto sous la mieto veli s'appelle nitu zeto kadinge watabo nitu zeto temple yangi nzambe bubu tuizwa fuloiki muwa mambo mako pa mpangi tutela mele kunantwala we charger mututiki la mutiki papa kuntangi la talmasongo abo kutanga talmasongo kango kwanda tutuki papa mumpasi kwa tutakwa yendele be vous kietuvo kana kujila chaka na chaka bana ba watu le dimbo ba wasa confirmation botu bona luzolo wako papa biko na vasa na makalima tantu mwana katakutuvala ngasa mutula confusion mu esprit zeto beto tubi fofala beto benangolo beto benamagela beto benalulendo na wisa papa beto megutali biko papa mana kubi kidi mulumukiki watu vangila mo me beto tatu mumpasele tukuchatangu wange kutalomba sietu la meso kuna chetu Afrika papa mumpasi twedina dibundu dia kumpe yange tata simo jimbabu tala bonde vise ngako ngesedieto ngibenize ibika certificate zenaku ngeli unzami kulemba nanga kutima ko kamuzola kwa kuzolle ukutelebo twasangolo mu bisangu twakugana moko beto banani papa tutondele mu confiance ya kusanga même mo yele ko to yele mu kulanda malgré nos trébuchements malgré nos manquements de tous les jours papa tufungira makasiko bozo tukodatela vubikanzieto papa kwa bao bana de batakwetela mase en ce moment pour la RDC maduki kuna mama nene matale motoko mona me yando batudi kuntwala papa ngewa mvanga ngewa mfwidi ntimandi amoko mako wenina kayandi kagako toute l'équipe bana les dirigeants à soutenir ntiamia wa moko mako wenina kubasani permettre bayilika mambo mana balemlo kubatumako kadingi yunzabi banjila kuna Congo Brazzaville banjila kuna Angola mianda nyometa mitabunga na mpamba sans raison des innocents papa mianda mila banjila nyo papa pardon
tukulijana ku paroisse ukujindula kwa muntu kwa mwana mbuta monleke nkendo avo bakala ndombi avo mundele papa utujidikila twazaba mo ngenzano wana yetu kitwali comme l'avait dit l'apôtre Paul. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Papa, tu fui sa dinso. Bika kwa kuvalinga watela masabendi la jaku kinumana nzaya onzo ya kuvama nale. Haleluya na kumbakana. Munamkumba ngese ye mwana bila tulobele. Amen. Na Kongo ya katika kwa Mungu Santo tuliki nilekuru to ya makabano sokibana bazalike motamu isiko motamu isanga yulu aleka dibusu te wafundisi bobo Ubanda yengeli kiti okulusi na
kokola yango ya lelo papa zoloku mokumisama tala bamama selo na bapapa selo baleki epai bana no bazwani mingi bati loboko na kati na sali na yo mingi mpe bati loboko te mpona kozanga yango na papa totiki oyo bati loboko na kati na sali yo te na maboko na yo oyo baza na misala te kanisela bango mpe bakoka kosala oyenga eza koya biso banso tokokotia maboko na sali oyo nzambe na biso bamama na batata selo oyo basali mpe misala pesa bango nzoto kolongono mpo te yenga eza koya bakoka esu kosalela yo biso mpe banso tosengi kimia na nzoto mpe milimo na biso na kombo na bino basanto tata mwana molimo santo amen. Lecture du livre de Bisson, tout ça qui, la Bisson, chapitre 32, du 1er au 5e verset, il te dirait qu'il y a 2 heures lecture du livre de Bisson, Exode 20, et 1 à 17, ici, quand on parle de 10 commandements. 3e lecture de Bisson, toujours dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28, du 1er au 9e verset. Deutéronome, chapitre 28, du 1er au 9e verset. Deutéronome, chapitre 28, du 1er au 9e verset. Na kombo ya papa na tata Musa. Na ngoma ya mike ezali na likolo koma les bénédictions. Mapamoli. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'exprime aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc, tu obéiras avant l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie. Et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton eau, les pompées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Et il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na première étape de moi, nous ne pas nous ensemble. Nous allons nous dire papa Simon Kibango, nous allons oyo asali mokili mpe biloko nyonso na se bino bokiti na bokonzi likolo awa na se na mama mwilo yango wana nzambe tata abotami papa kisolokele nzambe mwana papa dialungana nzambe boli kosantu papa diendeli akontima joseph bomeli biso bomengo ya bokonzi likolo yo tinda biso poto komitomana misatana tontosala bazali kaka na front na likambo na yo tata nzambe yo ozali nzambe tozokomitomana nani na front oyo otiaka biso litomana satan satan oyo azali wapi ye avandi na mitema ya bana na yo bamosusu bilobikakani ye alobi kofongolelobi te zalaka na ndenge wana azokoloneli ye mosusu aza na ngala ye alobi koyolela moto te zalaka ka na ngala makambo ya ndenge na ndenge ye atiliki milimo na ye ya mabe kati ya bana na yo yango wana yo ekolaka biso mpo ete tokoka komitoma wana milimo wana ya mabe etima na bana na yo etima etika bango polele me ngai nazali moto yango naka ngai mpo ete papa oyo tokolesa mokolo molelo ete okozwa esika ya libela na kati ya mitema na kati ya milimo na biso moyinisaka na ndima libela yo nosepela na kombo na bino santo likolo tata mwana te tata molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana te tata molimo santo totalaki motala ya biso David
ndenge bino sokolali na kati ya Biblia. Mundini ozala Biblia na yo. Ozona na ngo, ozona pana yango. David ye l'histoire na ye ezali ya mingi mais tokozwaka mwa piksi moke na ndenge ye azalaki mwana moke na mwana moke ndenge azalaki Nzambe atindaki ye na front mpo akende kolobisa baisraelite mpo azalaki mwana oyo azalaki na obéissance poteba matei na biso lelo oyo kokosimba ezali l'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance précède la bénédiction. La désobéissance précède la malédiction. Ndekosimba biloko na mibale bolanda ndenge nini matei ekokende na biloko wana mibale ebongo sikoyo yo place ovandi osisituye ntango tosaka ozali wapi ntango tosaka te ozali wapi il faut se situer lelo ozali mwana ya Nzambe. Roi David ayoki mongongo ya Nzambe kele na front ye mwana moke ntango azodiscute na papa na ye na ferme alobi na papa na ye ngai nazokende ye alobi o bayaya na ye bazali kuna bazali na bitumba ye alobi te ngai nazomemela bango biloko kolia biloko kolia oui ngai nazokende mais azwi lance-pierre na ye lance-pierre na ye ya chasse oyo asalelaka bandeke donc abomaka na ye bandeke baza na ferme boyebi bato bazalaka na ferme bazalaka mingi na chasse kaka ya bandeke yango wana akendeki likambo na ndenge elekaki ndenge amemaki victoire et interpellaka biso toujours na ndenge oyo ye aye kokoma mokonzi monene aye kokoma roi pour l'obéissance. Yango wana Nzambe na ndenge ye atosaki liloba ya Nzambe na bomwana na ye Nzambe pe asali oyo ya mindele kati na ye po ete balonga etumba roi David akomaki roi na ndenge azalaki roi azalaki toujours pembeni ya tata Nzambe alandaki toujours bakonseil ya tata na ye mama na ye po ete akokozala pembeni ya tata Nzambe. Yango wana azwaki inspiration ya banzembo azalaki inspiré parce que inspirateur ezali moko Nzambe. Banzembo azalaki kozwa ye azalaki en même temps musicien po azalaki kobeta na ye musique alingaki misiki mingi. Yango wana asalelaki tata Nzambe na ndenge Nzambe azalaki kotinda ye po asala na biso oyo ye akomi biso koloma lelo elobi esekolo moto oyo masumu eyebisami omoni ndenge likambo ezali moto aza na vie misato
ezali dès la conception jusqu'à la naissance. Wana moto aza na kati ya libumu ya mama ntango aza na kati azokosolola na Nzambe, azokosolola na mama na ye. Mama basololaka na mwana ntango alalaka, mama ntango alali, mama oyo aza na zemi asololaka na mwana na ye. Ezali lolenge Nzambe asala bainstruction mingi oyo mama apesaka yango epekisani soki mwasi aza na zemi akolala na nkanda te, mwasi na zemi akokoswana te, babatelaka ye mpo na nini? Soki alali na nkanda akotransmettre nkanda epai ya mwana na ye. Batata bamama tozali na mateyi ndenge bapesaka biso butuke moi, mais soki mwana wana azwamaki na ndenge ya mabe, mama akeleki na ngala to papa akeleki na ngala to maboka, ye mwana communication na ye kozala toujours na Satan, c'est-à-dire Lucifer. Et pas une maladie aux joies. Batata maman. Le souvenir, on les a dans 4 mois de route de batata. Maman de batata, non maman, salaki, il y a ma belle, il y a Moana et Goya, pas ya Moana. Il y a Moana et Goya, pas ya Moana. Voilà première vie. Deuxième vie, de la naissance à la mort. Donc, on parle de Bodani, Teki no Kufa. Voilà les seconde vie. Les épisodes, tu vas dire, bonsoir, tu as la seconde vie. Mais la seconde vie, la mission, et non, on est les amis de la mission. Tant on suit baptême, dans l'âge de 12 ans, on est à n'importe quel âge. Le souvent de la déposition de nos parents en côté de Kyo, il y a un lien que vous allez effacer. Mais, ma soeur a il y a un des années à l'éthique au moment. Ma femme sous ses années. Il y a lors de baptême des années de bénédiction du péché, ma soeur de l'honneur est allée effacer les noms de canon de Pisson. Maintenant, on parle de là. On a donné aux années la seconde vie. Ma famille ne connaît pas les noms. Nous avons la bénédiction, ma soeur par la grâce. Hier, comme Jésus-Christ l'a dit, pour aider, tout le monde soit grâce, il y a connu ça, mais maintenant, on doit être en combat dans Satan. Comment on le combat? Il y a Satan l'obité, la main de la main. Nous avons la main de la main. C'est le deux chemins. C'est le deux chemins. Et parfois, nous parlons des autres de la maillot. Mais la vie nous a dit, est-ce que tant qu'on boucle, on a dit de la Satan? Parce que tant qu'on voit qui m'appelle, ma soupe de l'autre est facile. Mais quand on la question du bec de la Tata Comment mission Tata Mousson, né en haut, et qu'elle pèse sa mission, passe pour tout le monde, vous savez. Il y a une vie de mission,
Deuxième vie, les amis compliqués, la carte qui est ouverte. Bisoutement de Kopeka, violent. Ndege, Tologi, tel que sont les amis. L'obéissance précède la bénédiction. Batata maman, moto à ce sola. Tant qu'on joue avec baptême, ma soupe de l'Issamaka. Exactement effacé. Est-ce que malheur Jean a dit moi et l'eau? Ma soupe de l'Issamaki. Aux hommes à l'eau, ils se souviennent. Surtout aux ennemis. Aux amours. La désobéissance, aucune obéissance. N'importe ça, et le résultat, il y a désobéissance, les amis, malédiction. Autosacrité, ballon sur la peine, aux âmes violentes, aux hommes qui bloquent, aux hommes magiques, aux hommes de Congo, aux hommes de Kuta, aux hommes de Libi, aux hommes de Kotola, aux hommes de Makambo, nous surtout désobéissance. Deutéronome 28:15. Deutéronome 28:15. Ils vont vous aller pour là, aucun retard là. Ah, je vis la même difficile. Ah, la compliqué. Ah, la nos amis, na système moko, où les amis à Dieu nous quittent. Ce qui opportune le système aux âmes passées. Obéissance, c'est-à-dire aux hommes à l'ennemi, aux amis à Dieu qui nous quittent. Aux amis à Dieu qui nous quittent. Il y a magité, il y a volonté, il y a madame sauté. Aux amis, toujours dans la lignée où il y a bénédiction. Le nom de la système de sous exactement qui système de sous exactement désobéissance. Batata maman. Moi, je parle de mon ami. Tu parles de mon ami à Aïe. Au moins, il va sauter. Exo, la bisoukouna. Tant de kolaki. Et l'on a une bisou. Papa, on va vous dire exo. Toyeli. Tant de mon ami, il est là. Bazo soukouna yo. Bazo de. Bazo de yo. Et nous, il y a dans l'esprit en moi. Paul a ouvert un commentaire de la Bible. On nous dit, moi, je suis un patron à mes parents. Il devient patron. À ce temps-là, moi, je suis un camino. Alors, je suis un patron. On est pauvre. Le temps a comme l'âge de 2 ans, son petit vient d'un petit. Alors, du temps, c'est là où on existe l'autorité parentale, l'autorité sur l'enfant et mon pour aider et effacer mon agréable par porter. Société. Accompagner la beauté et l'on vous a des obéissances. Il y a un moment tout à maman, total qui nous a donné le livre. Mais nous, nous l'avons pas savé. Moïse,
azalaki na ye mwana mais azalaki na ye mwana botosi Nzambe azokobenga ye azokokende parce que babotamaki na libota toujours ya bana Israël ya mibeko biso bakimbaniste tobotami na libota ya mibeko yango wana mutu azalaka na mibeko azalaka toujours na botosi batata bamama batamilaka biso mibeko oyo ndenge yango ezwamaki mpona nini bana Israël basalaki na bango 40 ans ezali likambo kaka moko endurcissement du cœur. Endurcissement du cœur ezali panne spirituelle. Endurcissement du cœur. Soki bapesi yo motema ya boye ya kokangama oza na panne spirituelle. Il y a la maladie spirituelle bakoko triper mais pas yé moko parce que yé moko des mécaniciens biso batoza na front pas ces ala biso pour le camarade endurcissement du cœur. Il y a un peu qui va en Israël passe batata ba maman ceux qui ont voté ya biso ezali na lotomba ndenge tolobaki que matei na biso thème nango ezali l'obéissance précède la bénédiction ezali na litomba monene batata ba maman mutu mingi auta wapi question ya papa Dengenda Kotima dola na ngai mokolo mosusu papa apesi lisese moloko akalemi na motambo na piège boyebi kuna na mamboka basalaka balutambo moloko akangami na ye ntango azobunda basinga elingi ye basinga zamba elingi ye éléphant azokoya akuti ye de ndenge nini boye bakangi yo basinga boye ye alobi te bakangi ngai basinga mpona koma mokonzi me ngai baza nzoto mike nana koyokela ngai moto koyokela ngai aza te yango wana navandi awa tia yoko ozali nzoto ngai nzoto mike tala ndenge ngai na koyokela ngai bino baelefant ozali bankoyo ozali est-ce que boyokela ngai ewana tosala nini yakaka kango yoba fungola ngo matanga yo pozo ya bokonzi batata ba mama téléphone yoki bokonzi alobi ngai te nazali nyama monene mboloko a diriger biso te mboloko basinye fongwani éléphant afongoli ye ale mboloko azwi basinga kangi éléphant na ya zamba ate kokata basinga pele atiki yo akimi na ye akei batata ba mama papa apesaki lisese wana mpo koloba na biso tosala très attention Satan ayaka koflate biso ayaka kaka koflate biso po akoyesa biso tika ezala biso pasi mibeko tosalela yango l'obéissance makambo nyonso wana ntango tosika na nzambe na
na makambo bazolekisa biso na mpepo esili ye apesi yo bénédiction. C'est simplement bonjour. Yango nde tokolanda bana ya papa Simon Kibango. Mimpepo ya ngoma ezali makambo nyonso oyo papa Simon Kibango azokoyebisa biso papa Simon Kibango yangani. Botika nzoto ozali na molimo nzoto ezala moke molimo ezala ya mingi elingi koloba nini peut-être koyebaka te kotakula molimo ezali na likambo kaka ya kobatela mobeko kosalela molimo ezali dozo na pesi biso ya kosambela botupe ngoni devoir na ye ezali kosambela devoir ezali kosambela nzambe matin soir mpona komonaka na biso komonaka kito matina bato plein soirée bato plein babel bato plein bato plein ezali obéissance, l'acte d'obéissance. Otosi nzambe ntango osaleli makambo wana mpo nyonso na ozwa obeye oteyeli soki balingi na biso totika likambo oyo nzambe alobi tika papa Simon Kibango alobi lobeko. Donc, il y a une confession. Confession de la mission sur les signes en sous les années effacées. Quand on a dit comment on vient de l'autre, tika. Bataka ma maman, pour tout ce qui s'attaque à l'unité. Surtout la zone de la mission, l'acte de l'obéissance. Il y a un ezali na biso litomba monene ntango ozokotosa l'obéissance. Papa Simon Kibango balobi na ye ntango azalaki mwana azalaki kotosa moto nyonso mpo azwa bokonzi atosaka azalaka moto botosi soki omoni moto azozwa bokonzi te azali moto botosi te. Yango wana mama likambo ya mibeko bayebisi biso nzambe alingi asala likambo na mokili asali te totika baye tozali na yango tokoma basin soki otiki te okotikala na pasi. Toujours Deutéronome 28:15. Ce que vous allez pour malédiction. Papa Simon Kibango, histoire au bisou de vivre. Azali ne pas dans le monde. Après le monde, on peut dans le monde. Babeli Sakina, les années sur la salle. Mais bato bazalaki na habit na bango traditionnel bazalaki kokokova na CNTD nzokaka na CNTD wana ezali na njungu ya bokongo ya bakisi
ya mboka wana oyo ya groupement wana to ya collectivité wana. Mais ntango bango bazokende kovanda esika wana bazoyoka likambo nini le jour le tremblement na terre ezali na se ya mabele. Nzongo oyo ezali na se ya mabele bapapa bamama. Ntango papa Simon Kibango ye akomi na mboka wana aleki na se ya nzete wana bengi bato baso na bakonzi ya mboka. Bona esika olingi kovanda nzongo eza na se ezali tuma mokoko na bino. Ngai Simon Kibango na ye mpona ya kobikisa bino na ndenge na ye eske bondimi na bimisa njuku mpona kobikisama bango bazotala kaka papa Simon Kibango. Papa Simon Kibango alongi ngai nayaki mpona ya kobikisa liposo bino akende se ya nzete bango na kotoka bazotala ye na bakonzi ya mboka. Alongi na kongo ya Yesu nzongo ezali na se ya mabele ndima nzongo ebimaki nzongo ebimi ezokotoka na balobimaka mobele ndenge badiaka bato ndenge bakiyokeli kokola na kati ya nzongo wana nzongo ebimi ezokotoka. Papa Simon Kibango alobi bomoni bobikisani bakongo eloko na biso ya motuya oyo tozalaka na yango etomafilme ya malamu mpe ezali bakoko na tikilaki biso yango ezali na se ya mabele. Balobi non baye pembeni nzongo balobi na nkombo na bakoko na biso nzongo nzongo mabele nzongo nzongo na se ya mabele. Batata bamama papa Simon Kibango balobi na bango esili na bino mpasi na bino kozala ya ndenge mosusu. C'est vrai na kontre wana kribi moko ezalaka kuna développement etongi wana ezalaki lisusu te mpasi ezalaki me bayaki kososola oyo yakoluka papa te elokutima oyo ete akende kobimisa nzongo wana oyo ete babikisama. Papa akendeki nzongo ebimaki ebabakaki yango na mai na feu na rivière ya Sai. Batata bamama wana makambo tovivre désobéissance ya bato ya mboka wana malédiction bazwaki. Mais heureusement nzambe aza nzambe ya koboto bayini kozwa ya solo bénédiction après désobéissance malchance to malédiction ezwaki bango. Na mokanda oyo totali po tokotire conclusion dans l'ensemble totali na Deutéronome 28 et 1 à 9 la bénédiction. Batata maman, la bénédiction précède, non, l'obéissance précède la bénédiction. Ezali na biso komona bénédiction à base de l'obéissance. Eloko mosusu ezali te. Baisraeli bakomaki na temps ya suka oyo ezali pene discours ya Moïse avant que les Israël
Bako bakota na mokili laka. Mbataka ba mama. Ya wana tangu bakomaki Moïse ayebisaki bango pole soki totosi makambo nyonso toyoki na Nzambe bénédiction eza na bino soki toboyi yango malédiction yango wana batata bamama biso tozali bana ya tata Simon Kimbangu. C'est vrai, ceux qui te taillent comme la malédiction. Il y a un autre monde. Bandana ou Ève. Tout ça est mauvais. Tout le monde avait Yénaï, tout ça est mauvais. Quand à ce qui t'attendait, tout ça est mauvais. Numéro, Batabani Tote, Batabaki mabeka tokoti na kati ya bolingo ya 4400 ans. Est-ce que nous avons baninga basalaki na ntango ya kala yozali tozali te papa Simon Kimbangu basali sacrifice wana na biso ya bolongo wana yo soki ozoli ozali nani ozali zoba tokendeki mobembo na papa Ndengena nazali musicien tokendeki na nzelo eza na collectivité oyo ezosepare presque bakobona totokabaka tokomaki kuna na 81, je pense que c'était le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Ngai na liboso ngai na mwana cérémonie de mémoire. Tokoni na nzelo bato baoso banataki saki. Chef de collectivité, chef de commandement, chef de village. Balati saki. Cérémonie balati na 14 heures. Donani ndenge kamba saki. Tant que la Simon Kimbangu bazo kotambola. Na bango batiaki ye bango babena ye. Bazwi bango penza ati. Abomele ye bango. Allez, regardez. Malgré ce papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a oublié mon lit. Bien que la mort a été le moment où la mort est soudée. Et ça a été dans mon temps, il y a un temps, dans la jeunesse de la police. Moi et le moment où ma tête. Père du sous. Moi, le moment où la l'école, le moment où la vie. À quel niveau? Tanto papa Simon Kimbangu azali na mashine na prison azali kokamba na ye libre banda mto wana oyo likaba esalamaki j'espère esalamaki na date na bosalaki c'était en 1933 oyo akomaki na mboka wana banda ntango wana moi attends quoi mon père soki aye fort kufa akosala 2 jours mwana moko azwaki pole lokoka wana po papa Simon Kimbangu alobaki nana yebola te botika mabe botika kikoki botika ekolo botika lokuta botika moyibi botika solisoli mais oye tobelani ngai malédiction ezwaki bango iyango papa Ndengena azwaki mikolo alobi bososoli ke ngai nazali tata bolatisaki nayebisi bino bokozongela bino lisusu te mokolo mosusu yango wana
batata ba maman conclusion de la télévision ezali na yo moko l'obéissance. Et donc, ceux qui ont tous, au ennemi à la tous, ceux qui ont tous, au vu bénédiction. Ceux qui ont tous été aux vu malédiction. Nous parlons tous à la même et les amis, tous amis connus par Papa Simon qui va lequel la ligne s'appelle le livre centre. Mais comment ils ont des bénédictions? Ceux qui te posent d'amour, ou même papa n'a dit qu'il y a des bénédictions d'amour, bénédiction, ils n'avaient pas. Pour lui, on va se souder. Troisième vie, la mission, ils avaient la vie éternelle. Là, on va dire que la vie est sainte. Première vie, les amis, dès la conception à la naissance. Deuxième vie, les amis, de la naissance à la mort. Troisième vie, les amis, la vie éternelle, c'est-à-dire après la mort, il y a la vie. On a toujours nous préparer. Il y a encore la mission, nous préparer pour la mission. La mission. Nanini, nakotosa, nakosalela makambo nyonso oyo azotinda biso. Yo na ngai otosaka to otosaka te. Question okende wana motema na yo. Soki otosaka, osi osentire bénédiction kati na yo. Soki otosaka ya solo. Combien de années que ça l'hypocrisie? Il y a un homme à part de coquille, mais un homme. On les appelle. Et les femmes ont le terme à la cible. Ici, au Tikali Nazara. Wanatasi walikuwa, yo Tikali Nazara, na Kongo ya Tata na Tata Mungu Santu, Amen. Tata na Kongo. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de mal. Car c'est à toi qu'appartiennent par siècle l'honneur, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous entamons la deuxième partie de notre programme qui consiste à saluer les autres et à écouter le contenu de l'Église. Ibangisme Oye! Ibangisme Oye! Ibangisme Oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba Oye! Nkamba Oye! Nkamba Oye! Yese Yaba, Tikudama, Tata Zambi, Fumisu, Yeta Mamadena. Papa Moïmo Santo, Oye. Papa Moïmo Santo, Oye. Papa Moïmo Santo, Oye. Kaba, Simon, Imam, Yanani, Mwana Beka, Wazola, Wale Bizola, Nakaikata, Yanikata. La ligne se pense aux communications, il y a papa pasteur pour les petit commentaire à qui des droits. Tout ça, ça rappelle que nous sommes à tout moment. Nous avons rappelé que 2018 c'est ici, le côté de 2019, que vous avez l'obligation de faire que vous avez confessionné tout ça, je rappelle, que vous avez salué la carte de l'Union, tout ça, qui est donc, vous avez mon pasteur, pour la toujours à titre de rappel, tout le monde a ma bonne idée. Mon Dieu a mon les amis, ma bonne idée. 6h, 10h, 12h, 15h, 18h, 22h, 0h et 3h du matin. Je sais que ma maman et ma papa, Kengi, et pas une mission au Vandi, vous allez voter la main. Côté de Sabino, beauté.
na kombo tata mwana pemoni momosa si bamuta ko bana bino to sengi ba papa le ba mama selo ba biso kozali kotelama to pesa bino mbote Rosana Kibangi euti na mboka ya Angola na province ya Melanie. Tokosenga na papa ye azali dirigeant provincial ya Faki kuna na mboka ya province ya Melanie. Tokosenga na révérend pasteur Papa Panga Pouye Vital après que vous allez la main pour dire que vous par la même occasion tokosenga na pena ba pasteur la maman pasteur na biso bote la maman de to pesa bino bote Paki. Merci ma papa, au revoir la vino. Tosengi na papa pasteur responsable de la paroisse, papa pasteur Edim Boula, Kelesi papa Telama, Petit Soba na Topé Sayo, Mbote. Programme.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso Papa Simon Kimbangu yo ozali nzambe ya bakoko na biso 4 coins du monde epesameli yo biso tozali na mobali te yo okiti na bokonzi ya likolo awa na se tomoni nzambe kisolokele tomoni nzambe dialongana tomoni nzambe diandienda kuntima papa bokonzi ya likolo epesemeli biso bana botikili biso Papa Simon Kimbangu kiangani ye mokonzi ya lingomba nzambe molimo santo parce que kiti mosusu ezali te ezali ya yo nzambe molimo santo kitaki na yango papa tozali mpe na kati na biso mama mwilu ye mwana na nzambe auti na nzambe papa dengenda kotima tokoloba nini na mokolo molelo moyenga ozali nzambe Papa Simon Kimbangu kiangani kuna na ngamba Yerusalemu epai ovandi esika ezali kobima mapambo lipo etambola na mokili mobimba biso bana na yo mpe tovandi awa na kati ya paroisse Saint-Ouen yo ozali nzambe limbisa biso po yo ozokolinga lisusu te tokokosambela na basa olobi d'ici 2021 nalingi koyoka lisusu te kosambela na basa tokoloba nini papa yo okota kati ya bana na yo tolingi tokontinue programme na biso yo lata ngai nazongi lisusu awa na front ozali nzambe tokoloba nini yo lobi nganga nzambe akufaka kaka na front tozali na eloko mosusu te papa fongola bato ya molimo na bana na yo po ete bakwa kuyoka pamela na yo ndenge bayoki na mokanda bomoi mpe programe nyonso ndenge tokosala mokolo molelo yo lata biso po ete lingomba na yo ekumisama yo nzambe osala mokano na yo kimia tosengi na kombo na bino misato ya likolo tata mwana mpe tata molimo santo amen tokokontinue programme na biso tozala ntsai toyaka ndamba nzambe po ete tozala na mawa te ntango tokotelemisa baninga bozala toujours na ntsai kati ya mitema na biso tokotelemisa papa prof wangani ye azali chargé de mission na kati ya cabinet ya son éminence papa telema ete lingomba bakoba koyamba yo na kombo ya tata maboko na yokite na kombo ya tata ya mona mpe tata molimo santo tozala na ntsai na tata bamama tozali na likombo ya molimo santo tokotelemisa papa conseiller général papa paster ale mawawa papa telema ete lingomba bapesa yo kote
tata molimo santu na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu maboko ezali maladi te tosepelisa tata nzambe bibisa eloko oyo ozotungisa yo na kati ya motema tozali na kati ya ndako nzambe toyeba te tokotelemisa bimoli mpasi bana mpole botelema bisika nyonso bango ozali mpo ete lingoba bapesa bino moti tokotelemisa descendance ya papa Simon Kimbangu oyo bayaki na bokonzi nyonso ya likolo botelema ete lingomba topesa bino moto na kombo ya tata ya mwana molimo santu faki mpe mama nazali na mingi ya koloba te na kati makambo na ngai mokolo mwa lelo ya liboso tokozala na tizani ya 50 euro mpo na kotindika biloko ezali na Portugal ezali bavitre ezali bakaro oyo mama conseiller direct akeleki papa Mfumalonga atindaki ye mpo averifie asolo soki biloko ezali mama de témoin akomaki kuna biloko ezali ifo ekota na contener mpo ekende na nkamba mpo na kodominize yango omoni na omeli pastoral na ngai ekozala divisé en deux nazali na commentaire na biblia te mpo ngai mona te me nakozala na dialogue pastoral na mwa ntango moke na dialogue pastoral eloko nini nakoloba il y a l'information pour vous pour vous comprendre. Et il y a directement la sensibilisation au Nabosala na biso na likabouti na conseil paroissial. Pour l'Omélie na biso pastoral batata ba mama tokolando bele bakabo papa zo koloba. Likabouti tozali na yango. Papa représentant ya ville Kinshasa papa Surveillance abele kingai poto solola ye awutaki na kamba bakeleki koprésente baveu na papa na bakomino na bapasteur ya cellule baresponsable ya bamouvement bakeleki kuna na bozomi na ye ayebisi ngai papa pasteur tosoli na papa
mais ce qui n'a pas dit, ils ont deux volets. Volet à l'Iboso, papa Alobi, RDC Mokobunda, et tout le monde le 6 avril dans la paroisse Saint-Ouen. Paroisse Saint-Ouen, on a le dit, oh, ils sont monoko, ils sont jo, tout le monde est devenu. Alors, bon, tu éviter, monoko à Zalakamaye de Mingi, n'a qu'à discipliner les alliés de la Kabiso. Saint-Ouen, tozala na ntai batata bamama ezali esengo mpo kotonga nkamba Jérusalem yango wana tokobongisa ya mibale alobi papa azokosepela mingi mpo na bino nakanisi bozali na avance mpo na biso mpo papa asi ayebisi ye Saint-Ouen azali toujours na avance na ye mpo na bino ndenge bozoya awa toyebi mayele tozokosala batata ba mama nzambe azalaka toujours reconnaissant na baoyo bazokosalela ye na solo yango wana bana ya Paris Saint-Ouen tozala toujours na ntai na esengo na ndenge papa azokosepela na biso ayebisi ngai papa azongisi biso mpo tokontinue mabondeli mabondeli etokaki nzambe ayokaki papa asepeli bokontinue mpo nzambe asala likambo na ye tofongola mitema na biso mpo na confession kozala na likambo na moninga na yo te yango wana ayebisi biso information wana tozala toujours prudent basengi biso peko na bamouvement chaque mois kozala programme basengi biso beko bangana nzambe basengi biso peko ya bamama na bamama bozali faible parce que tokutaka kaka mama présidente na bamama mita ezali esengo te na ntongo ya lelo mama Rose abengi ngai mokonzi ya bamama tosoli na ye parce que ezala message papa apesi ye mpo apesa na biso bapasteur yango wana nasengi na bino papa alobi bokontinue kokutana toujours na la briche bino baoso bamama ezala ya paroisse Saint-Ouen ezala ya Saint-Denis bisika nyonso bozali ya Blamini bozala toujours na kokontinue programme wana ya rencontre ya bino ya mokolo ya mercredi na pokwa sikoyo tobongama po ete toyaba mama conseiller direct tokotelisa mama conseiller direct mwanandambe oyo avandi kati na biso mama telema ete lingomba tokomopesa yo ya mwana penda tamo limusa ya hotelele po ite aya na bote ya tamo limusa oyo ya vale na kamba
yeye akoya maboto na ye toseki na faki nde na kobo ya tata ya mwana mpe tata mwenye sana na kobo ya tata ya mwana mpe tata mwenye sana.
Micro na maman. Tobonde. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa to pesio merci mingi na bolingo kolakisaka biso tango nyonso. Malgré mabunga na biso nzambe na biso oyo kotiaka biso musika na yo tata nzambe otali yango te opesi biso souffle de vie oyo biso bonso tokomeli kati na esika oyo pe bipai na bipai. Nzambe nanga totondi botondi tosengi opesa biso makasi surtout bobangi ya nzambe posa na biso eza tosalelo na solo makasi nde moto ezangi biso na ntango oyo toyene esika oyo po tokumisa bino bana na bino mingi bazali na bopito na baprison kati na bandako biso pe toyene esika oyo tozwi batraitement ya ndenge na ndenge. Papa zala na biso ya kosoa na bana na yo opesa biso makasi po ete bipai touti nde toyebi kuna tozali kokende toyebi te. Pesa biso bolingo ya solo ndenge batei biso ekozalaka na biso pasi yango nde kotiaka biso mosika na yo kasi lokola yo ponaki biso tosala kati na elanga na yo tikete olongola biso mabanga oyo eza kati na mitema na biso po tomema mosala oyo ti na suka. Zala na biso papa ti tokosilisa programme yo tambusa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Paroisse pilote oye. Kimbangismo oye. Bana mapamboli oye. Ya solo batata na ba maman toyoki matei. Papa pasteur asili kolesa biso. Thème na ye alléluia ezalaki sur l'obéissance. Moto ya kotosaka akozwa papa boli. Batata na ba maman totiki bandako na biso. Eloko nini toye kosala? Tokoyelaka nini? Yenga nyonso toyaka kosalaka nini? Eloko nini toyaka kozwa? Ya solo batata na ba maman tozali bakimbangisi. Nzambe posa na yete abongola biso yango tozali komona ete bilaka ezali koumela. Posa na ye mokolo wana biso bonso tozala po Nzambe soki asali promesse na bana na ye akolingi ete bana ne nyonso ba vivre la promesse oyo asali bango. Nzambe alingi ete tosukwama pamba te tomonaki bana na biso to bandeko na biso bakendaka retraite bakomaka mosika spirituellement kotambola na bango ekomaki ya ndenge mosusu bakomaki na niveau moko spirituel ya ndenge mosusu batata na bamaman to vivre yango. Toye kopumbwa kuruz toye kolata basaki na 92 biso pense tolataki basaki e tolobi soki tozongeli tokufa batata na bamaman depuis tolataki saki na 92 tina moi mwalelo etamboli na biso ezali ndenge nini pamba te mingi tolataki na bango basaki tozali kati na sikoyo tozali to tozali te banani tolataki saki na 92 toza ebele ya est-ce que si tozongelaki mabe to nanu tozongeli te
Kimbangis moye. Ba tata na ba maman. To lobaki soki to zongeli to sala nini? To kufa. Mais mabe yango to zongelaki yango. To zongelaki to nanute. To zongelaki mais to monde depuis to zongelaki mabe yango ti lelo de 92 ti na 2019, ça fait combien d'années? 20 combien? 27 ans. Ba tata na ba maman. To zongeli mabe. Mais basengi biso na papa pasteur était na 2019. Totia bolingo nini? Il y a 56. Toyebi bolingo wane ezalaka ndenge nini? Toyokaka tozalaki te peut-être. Mais toyokaka masolo eza boye te. Ndenge mingi toyokaka papa Simoki Mbangu azalaki boye asalaki boye. Mais tozalaka na biso te. Mama Mwilu pe asalaki boye azongisaki boye. Mingi bamonaki pe mingi toyebi ete eza boye te batata na ba maman. Papa Simoki Mbangu na mama Mwilu bamoni pasi pona lingomba oyo yona ngai lelo tobosani na biso pasi ya bakoko na biso toza kosala oyo elingi biso bango baza kosala mosala na bango kokende korepeshe bato bazali bipai na bipai batata na bamama bazali kosala mingi chez les non kimbangistes poposa na bango ke bana wana ndenge bango balobaki papa lobi bana na ye bazali libanda bakoya biso toza koluka bango te me bango moko baza kosala mosala na bango tango mosusu soko yoki moto abengi ngai alobi na wuti kolota papa Simoki Mbangu na loti mama Mwilu na loti tolandaki mama Jobi soki akomaki Kinshasa amonaka mama Mwilu batata na bamama bato wana bazali bato ya ndenge nini lingomba oyo tozali kolanda eza lingomba ya ndenge nini bazali komona bapapa bango moko baza kosala mosala na bango po ntango yango ekoki bana wana baya korejoindre biso po ete tokoka kosala mosala mais soki biso tosali attention te biso tokobima bango batikali kovanda na baplace na biso kimbangisi moye batata na bamama baza koteya biso yenga nyonso baza koraple biso mibeko yango eza kotia biso mosika na tata Nzambe biso moko tolobaki na 92 soki tobandeli tokokufa metango tomoni ete tokufi te tobosana te ke liwa eza ndenge mibale ya nzoto pe ya molimo tango na telemi boye namoni anakoka na ngai nzembo tokoyembaka nakokanisaki ete nazali bomoi nzoka nde nakufa na ngai soki molimo ekufi ezali pasi mpona yo tata na mama tozala bana na botosi ndenge bazali koteya biso ndenge bazali kosenga biso totambola na solo tozala na bolingo ya solo ndenge papa pasteur alobi na bandi mateya nyonso mo wana bolingo ekozangaka te Nzambe alingi tozala parfait kasi babakisi que la perfection n'est pas de ce monde mais Nzambe alingi tozala parfait tokosala ndenge nini po ete tozala parfait tozala na bénédiction epai tata Nzambe po ete
Olowana biso pense tozala longo. Biso tolingi kaka bokabwani. Koswana biso bolingo ezali te. Batata na ba maman tozongisa bolingo ndenge papa pasteur alobi na paroisse na biso na 2019 tozala penza bana ya botosi l'obéissance ndenge batei biso. Nzamba sala biso ata reproche mon côté. Dirigeant Nzemboyo ezaka mwa kala. Sans reproche dans son jugement. Yabino. Mais le rôle les a 1800 boyemba mokaka. Oui, c'est ça. Dirigeant oye. Boyemba en wote. Ah, faut boyemba. Oui, c'est ça. Jésus-Christ, mourut sur la croix, approchons-nous devant sa croix, déposons tous nos fardeaux, sans reproche dans son jugement. Jésus-Christ, mourut sur la croix, approchons-nous devant sa croix, reposons tous nos fardeaux. Alléluia, 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 Jésus ressuscité. Alléluia, 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 Jésus ressuscité. Chantons tous ensemble un chant pour le glorifier. Apportons un nouveau, Jésus ressuscité. Alléluia, 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 Jésus ressuscité. Kibangis moye. Fakito tonakama. Tozali kotonga babeli ya sika. Totala kaka bipai tozali kokende batata na bamama. Ba surprise ezali kozela biso ya ndenge mosusu tokobanda kaka kokama. Biso tozala passion. Totalela tata molimo santo makambo nini ya kolakisa biso. Faki s'il vous plaît.
Urbanisme yé. Paroisse pilote yé. Tata na maman. Ils sont plus de 30 ans, nous allons à l'école et à papa Fumalo. Souci naïe, qui toujours, il y a l'homme noir. Partout, Azali, Kaka passe. Surtout quand on est en Australie, à Koutani, na Baborigène, Bazali na Loposo Oyo. Mais ayoti bango bazali koyemba nzembo. Nzembo biso to koyembaka. Nous voulons chanter à ta gloire, ô Dieu. Nos cœurs sont pleins de joie éternelle. Nous voulons chanter à ta gloire, ô Dieu. Nos cœurs sont pleins de joie éternelle. Ta miséricorde nous a retrouvés. Si c'était nous, nous serions perdus. Mais ta grâce divine nous a sauvés. Celui qui refuse le nom de Jésus-Christ n'aura jamais la vie éternelle. Celui qui refuse le nom de Jésus-Christ n'aura jamais la vie éternelle. Ta miséricorde nous a retrouvés. Si c'était les coups, nous serions perdus. Mais ta grâce divine nous a sauvés. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas. Jésus envoie le prophète à chaque temps qui nous délivre de tous les malheurs. Jésus envoie les prophètes à chaque temps qui nous délivre de tous les malheurs. Ta miséricorde nous a retrouvés. Si c'était les coups,
nous a sauvés. Seigneur Jésus, ne nous délaisse pas. Papa lobi maman, nayoki mawa. Pourquoi l'homme noir, partout où il se trouve, il est toujours dans la misère? Mais nous allons récupérer la première place que nous avons perdue à cause de nos iniquités. Maintenant, Dieu veut nous récupérer. Batatana ba maman, balingi ko récupérer biso. Tolandi na nzembo eza na kikongo menga na yebili yango na français lokwa na yekola ki yango ndi mwana nzambe akotindaka toujours mosungi oyo akoyaka lokola biso na temps na biso papa Simon Kimbangu ye aye kobimisa biso esika ya place oyo tozalaki ya bowumbu moto mwindo alingi kosepela poso pembe asasepelaki asali ma merveille. Tout ça va se poser des questions. Mais bango kaka un quart, biso 3 quarts. Mais 3 quarts wana, ce qui total on dirait mindele si basilisi. Basali biloko nyos. Ba fusée ndenge toza komona, ba merveille ya ndenge na ndenge. Et biso to kosala eloko nini. Batata na ba maman. 3 quarts wana eza lokuta te ezali solo tokomona kaka likambo biso tokosala oyo bango nano basali te me biso tokosala yango kimbangismo ye moto mwindu basi barécupere biso ntango yango esekoki yango wana bana Paris Saint-Ouen paroisse pilote tozala bana na botosi ndenge bateyi biso totambola na solo pamba te tokomi na esika yango kala mingi te tokosutuka boye ntongo esetanaki mutu nyonso akozala na esengo. Depuis 1975 que l'église Kimbangi s'est implantée en Europe. Jusqu'à présent, on n'a encore rien fait de concret. Batatana ba maman. Mais les Cambotés, 40 ans après, tu as récupéré Kakeza Boete, hein? Nyoso faut ya koreki. Soki koreki azaki makasi na mabondeli, mais si to tonga na banzambe. Il faut ya nani? Baluka place. Paroisse pilote ye. Ah. Donc faute ya korekite. Ah. Ah, place ya bobonde la ndezalité. Ah, d'accord. Likambote. Atana bandaku to tutaka mabonde likoreki. Eza boete. Bozana ndaku, tozana ba famille. Allez. Ba sacrifice zo salima. Nzambe akoyoka to akoyoka te. Akoyoka. To somba esika to tia libaya. Toyoka nye hein?
ndenge tokozalaka na esengo mokolo wana mokili koningana mokolo wana mongongo ya Nzambe koyoka na mokili mobimba yango wana totambola na solo tozala na bolingo ya 56 ndenge basengi biso malgré que eza pasi mais tosala effort po ete tosepelisa Nzambe na biso ye mpe akozanga kosepelisa biso te tosilisi bona nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen. totonda maloba ya mama conseiller direct mwana na Nzambe oyo amesi biso mokolo lelo mpe premier tour ya titane na biso na nkombo ya Tata ya Mwana mpe Tata Molimo Santo na nkombo ya Tata ya Mwana mpe Tata Molimo Santo.